Bonjour, bonjour la famille, bonjour partout bozwami, bonsoir, ça dépend ere kokute la bino, eza cuisine ya Niki TV. Avant que ban émission na biso topé saka merci na Seigneur parce que il est bon. Balobi kolala kolamuka eza habitude te eza kaka bobele ngolu ya Seigneur komona mukolo ya lelo. Vrai abonné na nga, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Par la grâce de Dieu, Cuisine Yannick a memi émission ya kitoko lisusu na mukolo ya lelo. Abonné na ngai, vrai na ngai, s'il vous plaît, bofongola ba ordinateur, bofongola ba télé, bofongola ba portable, bolanda émission on a memeli bino na mukolo ya lelo partout bozwami. Abonné na ngai, nazopesa toujours merci na ba o nyonso balandaka émission ya Cuisine Yannick TV e bandeliti suka nzamba lola apambo la bino ya koleka. Cuisine Yannick TV afingaka te, ajijaka mutu te, alobaka toujours ba conseil, soki problème tomemi solution, soki tomoni mbilinga tomemi pe tozo sala toujours musala na biso ndenge tomesana kosala. Babone na nga, vrai na nga, botu na nga na mukola lelo live ni na memeli bino. Live na biso ave banda photo koma 10. Soki tokomi 10 personnes live na biso ebandi. Ba mama bokota balobi eza koinda. Bokota tokomi déjà 7. S'il vous plaît, bocha ba commentaire, bocha ba cœur, ba j'aime quoi. Ba cœur, bo partager vidéo par-ci par-là. Eza Cuisine Yannick TV aye ayaka pamba te ayaka soki ayoki amoni na memeli ba abonné na nga na memeli ba vrai na nga. Nazolala te nazo veye pona bino na sala toujours musala na nga na lobaka bozala toujours branché bozala ligne po bo recevoir encore émission ya kitoko. Émission ni na memeli bino na mukolo lelo na memeli bino émission ya sœur na biso AC Olangi. Bana ya mama Olangi. Tozo lobela uniquement famille ya mama Olangi. Mama Olangi malgré akufa, Papa Olangi malgré akufa, mais famille na ye etikala. Oto bengi bana ya mama Olangi batikala. Komona mama Olangi, komona papa Olangi, nzamba lola asalaka o mokili koki kosala te. Papa Olangi mama Olangi azalaki bana na bayebaki vraiment nzambe vraiment nde tomonaka te profond quoi. Bayebaki vraiment nzambe te bande na bako prier mais bayebika papa aza mama aza. Kokende liwa mama na bango liwa papa na bango bana batikali balobi non papa ke mama ke ekomi siko temps to luka nzamba lola. To luka nzambe ya papa na biso na mama na biso. En tout cas nzamba za malamu. Nzambe asali balobi bolamu ba vrai ba abonné na bolamu epolaka te. Bolamu ezongaka tina 4e génération. Bolamu ya mama Olangi ya papa Olangi lelo ezongi kati na bana na ye. Bana na ye baza tellement béni. Nzamba lola zo continuer toujours kopambola bango na tous les domaines. Tomoni sœur na biso azo sala toujours banzembo ya kitoko azo yembela toujours nzambe. En tout cas otozana ngoto pesa pa bana na biso to lakisa bango nzambe. Foko lakisa bana koma ba priaka, comment basengaka merci, comment avant kolala faut prier, olamu qu'il faut prier, faut qu'on tia semence wana kati na bana. Parce que biso monde toza ba parents na bango, toza ba parents na bango physique, toza ba parents na bango spirituel, faut qu'on lakisa bana nzambe. Maman, j'ai fait cauchemar. Non, il faut prier. Si tu fais comme ça, il faut prier. Il faut croire sur ton Dieu. Bah maman, faut to lakisa bana biso Seigneur. Nzambe aza malamu. Lelo kotala absence ya mama Olangi, kotala kokenda papa na mama, lelo bana batelemi. Kombo mama Olangi ezo ganga toujours kati na bana na ye. Bokotala sœur na biso AC Olangi, ndenge azo kumisa nzambe, ndenge azo embela nzambe, nzambe auteki kopambola ya mariage kitoko, nzambe auteki kopambola papa David Olangi, mariage kitoko azo pambola bango na ba domaine mususu. En tout cas nzambe
aza souverain, nzambe aza malamba ndeko nanga foto kangama toujours na nzambe. Ser na biso azoembela nzambe tellement kitoko nzambe oteki kopambole na libala, nzambe apamboli apesi esusu zemi bientôt azobota, nzambe azomema bango na ba dimension moko o mukile koki ko imaginer te. Fozala kaka nzambe, fozala kaka nzambe, yo moko mona grandeur nzambe na famille ya olangi. Nzamba lola za vraiment malamu. Yango cuisine ya Niki TV aka pamba te. Ngana lobaka ona yoki ona moni ba précision eza ba video eza ba audio eza bino moko boko mona ser na biso ase olangi ndenge azobinela nzambe, ndenge azokumisa nzambe. En tout cas ndeko nanga na lobaki na kobomba ngote fona loba nzamba za malamu. Soko lukie akomi monisama tokangama na nzambe, totala batu bazolala bazolamuka bazokufa, kotala covid boni bakei biso totikali toleki bango na eloko te bandeko nanga. Soko lali olamuki koloba te effort na yo eza kaka Jésus Christ nde mutu azo renouveler bonté na ye na bomoi na yo. Yango fo kopesaka nzambe merci, kotala o nzambe azosala na vie na yo mama, na vie na yo papa na bandeko nanga, kotala o nzambe azosala na famille Olang, fo koyebisa nzambe merci. Yango cuisine ya Niki TV alobaka na ba audio na ba video bokolanda ba video ebandeli ti suka. S'il vous bocha ba j'aime, bocha ba commentaire, et comme ça la bien sûr vous partager photo, vous partager vidéo par-ci par-là, boko mona ba miniature ndenge bozo mona ba vidéo ezali. Ba fefe bokota to komi 15 na live na biso bokota ta 50 personnes. Nzamba lola ko pambola bino nyonso partout bozwami, oyo bakota la vidéo oyo bandeliti suka, oyo ko commenter, oyo ko tala, oyo ko cha j'aime ba cœur, nzamba lola ko pambola bino bofutaka ba facture, bofutaka ba wifi, bofutaka ba courant, bozwaka tant kolanda cuisine ya Niki TV, nzamba lola afongola likolo e pambola bino po ye mofuti malamu. En tout cas ba vrai ba abonné na ngana tikeli bino tabolanda vidéo à suivre. Déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc le Seigneur extérieurement est en train de détruire les œuvres de la chair qui peuvent nous empêcher à aller dans un niveau supérieur. Et il travaille sur notre intérieur. Extérieurement, tu peux traverser des moments difficiles où tu es critiqué, où tu es insulté, où tu es malade, tu as le cancer, tu ne comprends rien, tu passes par des incompréhensions, tu passes par des moments où tu te poses la question, est-ce que le Seigneur existe? Oui, il existe, mais il est silencieux parce qu'il travaille sur ton homme intérieur. Alors attache ta ceinture. Nous sommes en train de monter. Dieu renouvelle toutes choses. Il commence d'abord par détruire l'homme extérieur qui est au-dedans de toi. Sois courageuse, sois courageux. Garde ta force, mets ton espérance en Dieu. Le Seigneur travaille en toi, pour te positionner, pour t'emmener à un level supérieur. Alors ne te décourage pas. Toi qui me suis dans le monde entier, ne sois pas découragé, sois apaisé. Relève-toi, prends courage, attache ta ceinture, en route vers le renouvellement, afin d'être positionné pour briller, pour que le monde puisse bénéficier de ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu vous bénisse. On va faire comprendre tout le monde. Alors, The Rebirth, ça veut dire la renaissance, renaître encore de nouveau. Cela veut dire que tu es déjà né, mais tu veux encore renaître. The Rebirth. Et nous avons juste résumé ça. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, l'album The Rebirth, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé, il y a eu des choses qui avaient été faites, mais maintenant Dieu renouvelle tout. C'est-à-dire que tu reprends encore à zéro pour monter des échelons avec Jésus. C'est ça l'album de Rebirth. Alors vous vous posez la question sûrement de savoir pourquoi cette inspiration, ça a commencé comment et tout. Alors rapidement, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu à passer le désert. Dans la volonté de Dieu, il a autorisé, il a permis que je passe par le désert. Il a permis que je passe par la solitude. Vous savez, dans la vie, pour nous, enfants de Dieu, on ne donne que ce qu'on a. En tant que servant de Dieu, je ne peux que vous donner, je ne peux que vous transmettre ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon expérience devient un témoignage, devient une inspiration pour vous.
C'est comme ça que Dieu a permis que je passe par le désert. Quand je lis ce passage, désert. Donc pour qu'on parle des fleuves, il faut qu'il y ait d'abord le désert. Pour que le Seigneur crée les fleuves, pour qu'il fasse en sorte que les fleuves sortent, il doit avoir le désert. Pour que le Seigneur aujourd'hui fasse en sorte qu'il y ait des fleuves, il faut aussi qu'il y ait la solitude. Donc cela veut dire que dans le désert, on se retrouve seul, ce qui est synonyme de la solitude. C'est à ce moment-là que Dieu vient se rapprocher de nous. C'est alors qu'il vient nous faire du bien. C'est alors qu'il vient nous visiter afin de nous renouveler. Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions passer par le désert? C'est comme les enfants d'Israël. En Égypte, ils avaient tout. Mais comme il était question qu'ils puissent changer de style de vie, ils devaient renaître au fait. Dieu devait faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Ils devaient quitter l'esclavagisme en Égypte pour aller à la terre promise. Mais avant d'y arriver, ils devaient passer par le désert. Et dans ce désert, où il n'y a pas le chemin, où tout est sec, où c'est difficile à vivre, où des fois on pleure, où des fois on se pose la question, est-ce que Dieu existe? C'est là où Dieu nous attend, parce que c'est là où le You are my greatest father, very God, grateful God. You are what you need. Oh, yes, I know. Tango banguna bakoluka ngai, yondo bomba ngai, tango banguna bakola